Suivez, écoutez, voir une seule chaîne www.nazarientv.com avec la humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa. Pour couvrir to boya qui désordre na yo moko tozali awa balobi ke olembongo naye on a partager douleur mais naye ko pesa ma réponse na makambo bato balobi te. Amoureux de Jésus-Christ, une fois de plus j'aimerais vous dire que on est ensemble, il n'y a pas de souci sur le www.lenazarien.com. Je pense que Banana Nzambe, Bisikana Sobozo, Landabiso, dans tous les 5 continents du monde, Tozana Bino Longo, Bozana Biso Longo, Yesu Masia Zana Biso Longo, Mbote Nabino, Bolingaka Nzambe, Bolingaka Sit Nabino, le Nazarien, Tozali Awa, Nengozo Monabiso. Donc depuis Tozwaki Sango. Donc je tiens avant tout de saluer, de dire merci à toutes les mamans, papa, maman, surtout. O balingaka Yesu Masia, o balingaka la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, o balingaka Sitina Bango, le Nazaréen, en tout cas bola kisi penda bolingwana na pesibino vraiment merci de tout cœur vraiment Nzambe apambola bino. Je vis comment est-ce que les mamans ba bonde la qui pour notre frère Aimé Makingo. Je vis comment va papa l'église va s'organiser qui pour que batia ba 5 na bango pour que elongo tobele la Nzambe asungama donc asunga la vie de notre frère Aimé Makingo. Mais Dieu par sa miséricorde na grandeur na ye asali oyo sengeli asala po ete mokano na ye ekoki samaki to la kisaki bino ke nous avons déjà perdu notre frère Aimé Makingo oyo abandaki koyembela Nzambe oyo asalelaki nkolo atikaki biso déjà une semaine passée et lelo tozali awa na mama yemo tozala mama yemo nde bozomona bato ebele bazolela donc bazawana baentouré misusu ya kozwa bandeko na bango biso mpe toye kozwa corps ya notre frère Aimé Makingo oyo tosi tomesanaki na benge ya papa Aimé Makingo donc toye tozwa ye pour que tokende na ye bisika wapi bakolela ye ekosuka wana te elobi samedi bakokende kotika ye na demeure na ye ya suka bisika wapi akokende kosala bopemi na ye. En tout cas que son âme repose en paix. Je ne manquerai pas ma botagnon surtout botinda qui ba condoléances na bino et na nzela ya les Nazaréens na nzela téléphone aussi à la princesse. En tout cas merci beaucoup et komaki na famille et donc continuer toujours ko bino mingi man na lingi na loba ebele te na lingi penza na loba ebele te po aiza esika ya émotion ata la princesse azan émotion parce que kozala déjà tozalaki na frère ezaki déjà ebele donc tozolela kati na Yesu Masia
Donc ezo sala kutunga passe ndenge na osimba micro pour que na sala moi élément au main tous garder ba douleur na biso pour que Yesu Masi andeka aza mukonzi. Merci beaucoup, restez branchés, nous allons suivre comment est-ce que cela va se dérouler pour biso pe to na biso ka ba yo to yo kolela. Anto la nana ndenge kolekana ndenge makambo ezala et nous allons nous retrouver tout juste après. Merci mais je signale déjà que je pense que bande comme sous bazwa qui déjà le frère Patrice Ayaki otala comment est-ce que organisation et salema azalaki wana donc bande kondeko belé ba maman alors batinda ki ba condoléances na bango ba monsieur belé ba papa Denis tout là donc ça pas vraiment j'en passe mais néanmoins tout la nana ndenge ko se dérouler. Merci beaucoup. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu. On avance parce qu'on nous attend. Oui, on nous attend s'il vous plaît, on nous attend. Merci. Oui, on nous attend. Je serai sur bonjour papa Tchakako. Bonjour maman. Boni. Oui, na remercie mingi émission salaki batolanda yo mingi. Mon le kudate batala yo quand même vraiment félicitations que ko senga ba émission site internet et l'activité que l'activité follow ba lokuta mais en tout cas bo lakisi vraiment solo il y a lokuta ya ba site internet que Tchaka Congo aibi mbongo Tchaka Congo ba benga na famille mais biso la famille tous ensemble. Donc ezana ba site oyo ekosaki makambo lobe makambo lokuta. Non tala. Vous comprendre et makengo nga mutu na bandi na maladi na ye. Hein? Na bana maladi na ya kufi bati okosa bino bati okosa bino. Balobi que frère donc disons mon confrère ozape papa na Tchaka Congo au lembongo au s'enrichir na habité to lo ba makam na bosolo parce que nga na démenti ça qui yango mais eza pona ko couvrir to boya ki désordre na yo moko to zali awa balobi ke olembongo bongo kolia ma jamais maman hein et makengo nyanga mingi hein ezali leki na ndeko na concernant Noëlla mutakomisa ndoko ko mbongo hein mais de toute façon na balobi na limbisa to pesa moto te to honorer ndeko na biso o akufi ceux qui veulent ki mbongo nzambe mo kayebi mais on a ça pour et makengo pour fait compte en tout cas merci oh pour fait qu'on a ça témoignage ngamo na mama makengo na hôpital komema na hôpital ngamoko mise chrétien mon côté ils ont prendre ngamo na memi e makengo tina morgawa si c'est que ngai moko mais lelo o lobaki mingi to lobaki presse lobaki yo po lobaki to bandaki komona absence ya ba musicien chrétien faut to lobango vérité lelo to moni président akiti ye moko en personne eza na makasi na yo to na makasi ya nani ya makasi ya émission internet ya émission internet donc ba internet ba makasi internet yo ka to lo ba vérité ba internet ba lobi ke papa makengo akena kombo ya Patrice munoko na ye ils ont prendre na kombo ya frère Patrice na munoko na ye oui alors voilà eza lokuta yango fa Patrice ça qui passe ayiko senga asenga ki ba comment dire alimbisi ba émission internet za lokuta moni fait Patrice hein tu faut bien respect ils ont prendre hein deux zonga na bien respect pourquoi leki na ye soki longa na beta katona kisasa c'est Werason mutu asutena ngai que papa Patrice monique na odinoso mo Baptiste basana association te et makengo AMCCT zompanda kuti opakula kabanga muti asa danger bayaka na bango te baka mokoso yindi nde ngoni bango baye mais ngamo na sitoni tetani na lati boy c'est sami mokili comédien de sumina bilamba oyo audi pour ta pesinga kabeli ngai normal ba artiste fa ndengo baye bakino il y a un nombre wa bunga bango et boy sanga sengo mingi keta muni artiste na sengi yete ayilenga bilamba ndika sapatu yango lati vele sengo mingi vraiment
Merci Papa Tchaka Kongo sur makambo ngo to benga yo vraiment en plateau to parler à long et à large mais toza toujours awa et zo continuer. Merci beaucoup. tozalaki na yo na mokolo papa Aimé akufaki eloso tomoni yo na sorti impression na ezali toyeka mpona kokusa ebembe ya papa Aimé ndeka tozalaki no ndongo lobiana totoye mokolo ya kopisa ebembe tomoni bozali na pasi mingi ata liloba na pamba te coupe etikali kasi liloba oyo coupe ezali tosenga kaka na bato oyo bande bakoki kosoutenir biso coupe ezali ekufi te malgré tout président fondateur akufi mais coupe ezali bato nyonso baza na besoin koya kosinvestir baya oyo eza merci. Oui, merci, bien aimé dans le Seigneur. Toi, quand on a papa Aimé Makingo Oyo, Atika Kibiso, Tolingaka Mingi, Bande ko France, Babengi tellement. Tisiko bazo continuer au benga ba condoléances et zo continuer. Mais nazana moko ya ndeko tozaki ne pe mingi. Boni papa. Oui, ça va maman. Bande ko baye ba olisu. Oui, merci beaucoup. Merci on dit on mbote banda mboka. Ba oyo bazana biso elongo pe awa pesa mbote na kombo na Yesu. Babi ozo sala en plein makasi ozo mema ba problème makasi. Non, c'est ça ba confusion. C'est ça confusion. Yo benga en confusion mais ça ba vérité. Non, c'est la vérité, c'est faux. C'est faux, archi faux. Le comment wanga na keza faux et ni neza faux. Na ba information yo so ba comment internet, c'est ça faux. Bete la bande ko ba komi nini. Le bien ba ta poto vraiment. Tous ensemble na ba journaliste o ba bazana biso, bana malade ya grand frère ti na liwana e. Tous ensemble, tolingi te ba confusion ezala. Hein? Tolingi te ba confusion ezala. Tous en mort awa to le grand frère Korebi Malelo, les enterrés en GD. Tous ensemble. Ça dû à makambo bino bokina ko lo bana plateau, yangwana batiaki. Non. C'est le bagne n'importe quoi te. Tous ça ba sali. Hein? To ba présence il y a frère Patrice président Akitia et sali bino famille ndenge. To ka esali biso esengo. Hein? Esali biso esengo makasi. Frère Patrice to sali ndako. Si les lots sont le baguette, tous en épée na mort qui awa, ayoko zoa et bembe ya frère nae frère Aimé Makengo, to lobi na bana poto bala na nyo son ante ba lobi kono frère Aimé akufi na koma frère Patrice na munoko. Non, archi faux, c'est faux. To boyi frère Patrice ala serviteur de Dieu. Ngolo bakeye ba site oyo ba lobi makamwana ke le papa Tchaka Kongo alembongo tout la mama mnos toyoki okolobi na biso keza faux po biso de ato beta ki solo wana te et pas na biso to beta ki masolo ante mais na bisika boleka ki mususu bo beta ki ba masolo wana olobi ke eza faux to beta ki angote eza le kuta ba demande ba koseli bino makambo oui ba kosi eza le kuta c'est que ba site ba même information ya le kuta même information le kuta ngam na lobaki ngai na tota bino monde entier to pesi la bombo te na bino nyonso kosunga ki biso banda maladie si lelo pe ozoka o continuer ko benga kosunga biso en tout cas l'information va se commander dans côté mais na moni temps la koti la princesse a kita o ebisi ngai ke botonga kingai ozotongela nga nini totonga ki parce que ça musa malamu nanda kutolo ba toujours Stéphanie vraiment musala kitoko nzamba pambola d'abord yo nzamba pambola parce que c'est pas facile. Mais nous avons se fait au bazar biso ensemble nzamba pambola bango parce que si on a tué moko ils ont quoi confusion mais on sont ensemble nzamba pambola bino donc c'est ça. Merci tolobeka masola robeta soko zobeta masola na site ozoko c'est na mowei makambu ozoko c'est la na nini ozobebisa dignité à site. Est-ce que pour émission est à la main il faut qu'on s'en a titrage. Est-ce que pour émission ne faut être à la main il faut qu'on s'en on me marque polémique toboya ki makambo wana je suis avec mon vieux j'aime bien l'appeler mon vieux aza moko ya ba sango pandi sango ya monene bo comprendre ka donc devant ba vie la princesse alenga rapona yebi valera mutu na mutu ezo boma musala na biso parce que mutu nyaso zo kota linga za la kaka la première mais nzoka ni makomé le biso ko lingo za la kolo zala na se bonjour mon vieux. Shalom maman Tiffany. Shalom papa. Comment vous allez? Kola zo songa biso. Nakobengo pe président pour bana na ebisa ki osala association au kambara ba journaliste chrétien o bazo bebisa msala oyo olingi te mais lelo tala sango na biso ndenge zo kendeka na mabe
Non, d'ici là, tout ça, la sortie officielle, tout ça déjà, est-ce qu'il y a ce document, il y a déjà une structure, Union nationale des journalistes chrétiens du Congo, INJCC, très bientôt, tout la sortie officielle. Mais, les actes les camtoro tout n'a mais le cola na sana yo, tikana tout na pour occasion boya rozala na yo, et surtout que ça est sous deuxième kondi munene. Donc mon ezaza moi pas si mingi. Na ngina tout na yo lobi que Union nationale. Mais biso tozalaka na niveau international, ba journaliste ba site pour bango ni mbazana ba problème il paraît. Beaucoup écarté bango ou bien beaucoup 500 bango. Bon, il aurait fallu to banda. Nous avons commencé mais tokani cette nzamba osonga biso pour la structure yango to élargir yango mais pour bandeko bazana bamboka msusu. Pour ça monsieur zalai que ba journalistes chrétiens bazana cadre propice, un cadre favorable où ils peuvent, n'est-ce pas, s'exprimer. Alors, au moment que la manifestation est ça, les journalistes chrétiens bazala raté. Benga bangote. Pourtant, tout ça, musala munene na kati na mboka na biso. Ya to tous en cadre, tous en structure oyo pour permettre biso to banda koloba pe ko revendiquer ba droit na biso. Mais comment ndenge musala les salema to moni okiti musala les salama ndenge il faut bino boza bato bobandi musala au mois kala musala les salama ndenge parce que tout le monde bazo critiquer ba journaliste ya ba site makasi le pourquoi yo attend que muto oza na kati ya métier. Matthieu 16:26 c'est logique et que servirait-il un homme de gagner tout le monde si perdait son âme. Nous respectons baninga na biso ba confrères ya ba site pona musala muneno bazo sala. Ome le nanzela na bango bato belé bazui pe balisungia tomona mutazo bela pona ndeko moko a site songo pakala yaki basa apesi élément $1000 et $2000 et ba sala musala munene. Cependant eloko sala passe que to ke ba pe na ba titrage na biso. Au moins ba muso au moins na titre moko gonflé oza ko refléter même réalité te nyonso wana pona a susciter intérêt na bandeko n'est-ce pas batala élément à diffuser wana ezai malamu te moi lukute koti moi mingi moi mama kamwa su to bongisa ngo soki ba bongisa ngo sala ke bato belé ba exemple la liboso te hein papa Max. Yako tozo biso toza ko évoluer na milieu ba chrétien au moins que le ba pasteur mususu so ngamta site kingani ana po alingite pour vous déformer information biloba kapona koluka bakota na site na bino alors bino bo risque bo bebisa musa mais il y a aussi des gens qui font du bon travail au bazana batika na objectivité na traitement information bawana toza ko encourager bango. Merci beaucoup papa Max tika to tunayo mon vieux parce que to le bala bosolo botuna kingai mama Tiffany muto azakina frère Patrice wana ezanani donc ezalaki yeyo oza parmi bato oyo hein donc na capacité pe na connaissance na yo okenda ki aske que o mema papa président dans le président Patrice pour que au 5 sana bomoko ozongisa ozaki dans la centrale wana ya kobenga papa le président moi-même je suis témoin ya koloba makambo oyo parce que nazalaki wana comment est-ce que ozaki au milieu du village ya ko 5 sa président Patrice na famille yo mto yebi le pourquoi nion surtout esalemi en tout cas félicitations nino koloba na présence ya président oboye na lelo bokiti na ye. Non frère Patrice pasteur Patrice azali président ya Union nationale des missions chrétiens, association des missions chrétiens du Congo plutôt, AMCC en sigle. Au moins, oya kufi même à Kengo azali mwana, azali moyembi. C'est tout à fait normal. Yé le la président, yé le la tata, aya kokabola mawa na libota ya ndeko même à Kengo. Et na baptiste chrétien nyonso oyo bazali kolela moko na bango o azali ndeko même à Kengo. Na kanise te frère Patrice Ngoy Musoko asali musala munene na mboka oyo na nzela banzembo na ye bato ebele babongole mitema bato ebele bayepa na nkolo bato ebele baza kopambolama na kanisi ete toyi kokota na bapolémike te na bilobaloba ya bato baza koluka mpo na bato ebele bakota na basite na bango na kanisi ete le frère Patrice akendeki kokabola mawa et d'ailleurs omoni ke na kombo ya AMCC azali pe na biso a na kati ya morgo pona alela na mwana na bango ndeko na bango eme makengo.
Il y a solo les émissions thématiques à tout na polo quoi to suyo to na ba question surtout mon vieux yebisanga futur président na biso ya ba journaliste la princesse déjà à l'obia on déjà na sakoli ba tout na ki ba question tant yo ke na ko kutana président yo ne muto solo la kinaye parfois on a tika la kinanga na kwa moko boye na yo ka ki masolo bo beta kité raison nini au président a pour ça que ça qui na maladie ya papa aimé amona na teza moko ba question ba ndeko ba tout. Non, non, frère Patrice Nakalis Batender, Rosala chantre, Azali berger, Azali pasteur, Azo Kamba, Lisanga Mounene Oya, mon âme loue l'éternel. Yana le bien que Bisson a question soto à Biloba, le bateau n'a qu'à se justifier, Mbalamingi. Frère Patrice, elle n'a pas qu'à se justifier, Benzate. Nakalis est Tosola qui n'a famille, Eza Makambo, Toyebisa qui n'a bango, Narosenga Kalabandeko. te batiana mitute oyo eza olobama ki wana mais ba site mususu pe oyo eza chrétien oyo ezo koko protéger ba chrétien na ninga bien te mais to bomba bolumbu na biso parfois mais ezo bima bozo salir ba site nyonso tout. Alors ezali bande ko batika kaka biloba loba frère Patrice azali tata na kasi na peso preuve azali awa ikolela moko ya ba musicien mona na bango azali na famille et de temps en temps azali ko benga abandaki koya pona koyeba makambango ezali ndenge nini nakanisi ke famille subo soyo na famille ba pesa un autre langage par rapport ya onyo surtout bato bazali na koloba. Merci beaucoup Torozana mon vieux. Donc on a bien mon vieux mais son nom c'est Papa Max, donc le frère Max, c'est un journaliste chrétien. DG aussi, il y a une chaîne Morope à Mounene Katina Biso Awa na Kinshasa à présenter une émission mais néanmoins Torobe na ina moko émission na Biso après Makambo kaka Tokosola. Merci président. Merci maman Nzambe apambola bandeko nyonso balandi biso. Merci. Bonjour. Merci beaucoup, bien aimé dans les Seigneurs. Je pense que Nengue Toyebisa Kibino, Toza Awana, Morgue, Bisika Wapi, Toyeko Sala lever le corps, il y a frère Nabiso Aimé Makengo. Je pense que Boyoka Kiboko Yoka Toyebisa Kibino, Bozala Kimia, Boto Zaka Kanabangoana. On n'a qu'un seul président, il y a un musicien chrétien, Azana Biso Awa Toyebisa Kibino, Akita qui déjà dans la famille, pour Nakozala Nayema. Il est ici avec nous. Sans plus tarder, je dis déjà bonjour, papa. Bonjour, Tiffany. Bonne santé, papa. Oui, ça va un peu, sauf. Voilà, c'est ça. Il y a solo Zali Moko, il y a le président, il y a AMCC au Kambaba musicien. Mawane Zanini na événement au Kwelibino na AMCC. Ouais, Nazali président ba musicien chrétien nyonso. Toye pona ndeko na biso moko azali société ndeko Makengo toyebi. Ya watuti na morgue parce que nzamba récupérer yes ko tozo kende sika pa ko chanzo tonaye. Il y a solo bato français balobi qui dit mot constant bandi sango balobaki balobi o bakolo ba biso pe to lobaki o to kongo loba lelo yo moko kiti awa sur le terrain na morgue awa mawano to pe impressionné ko zala ni par rapport o eloba na ba mato ya na minoka bato. Bon naye pona ko partager douleur mais naye ko pesa ba réponse na makambo bato balobi te mutazana droit ya koloba ndenge alingi. Je crois Zozela au bakolo bapoete a continuer sous koloba menga na ye pona koloba lo côté ndeko na biso abungi ko eksaka bande kono ce que tozali ensemble ti tant que nous kunda ndeko na biso. Merci après enterrement to solo la merci. Seigneur ndenge bozomona donc bazokende kolela yango na lemba na terrain GD donc bato bazolela ndenge bozomona kolongola biso awa ezali terrain GD directement donc restez toujours branchés
ba condoléances ya batu nyonso te komaki tomonaki koma batu nyonso to babengaki Amérique, Asie, bisika nyonso to bozobenga bobandaki koloba sur ba condoléances na bino. Je pense qu'il n'y a pas trop à dire, donc restez toujours branchés na chaîne na bino le Nazareya.com oyo la kabino. Donc makambu à la source d'abord qui comment est-ce que tu solo lina président de ça qui bino bozala toujours branché, restez toujours branché. Bonjour papa. Bonjour maman. Boni. Moi mukeka bon ndenge me atiki biso ngai bo frère na ye mobali ya Sœur Gisèle. Nous ça la passe na yebike bandeko banyoko maki mingi surtout bandeko na biso ya Lomikili. En tout cas basalaki oyo ko sala soki mutabika kapona misolo mendeko na biso akufite. Mais Nzambe apambola bandeko nyonso basutenaki eme atiki mama eme atiki famille. En tout cas bandeko bazaki na confiance eme alobaki na biso alobi to garder contact pe connaître confiance na bandeko nyonso oyo azalaki na yango. Ba problème oyo bana ko se poser parce que ozali moko na kati na libota tozalaki zalaki na yo. Ba problème c'est pas ça qui sur les ont dit pour moi là qui président. Bon, en tout cas, yoka toyokaki. En tout cas, maintenant président Patrice Ayaki, tout le monde a dit présence naie. En tout cas, lobaki oh ya yokaki. En tout cas, limbisa yimotinyos tout. Mais nyos tout. Et le cas inango malam. Aza lobaki malamu. Ate yakibiso. Alobaki que non, à participer, payer à se participer. Organisation bosali ndenge nini botie mindule bo biso tozolongwa neto kende bino bat bozali wana. Effectivement, hier azaki muto ayembaki azaki koyembela Nzambe. Toze mindule ezali batu nyonso bazali pona koyembela ye. Ngai etanke ba frère na ye naza wana pona makambo nyonso tout. Dossier yango yo na boko na ngai. Merci beaucoup makelele kozala lisusu te. Dès kozala lisusu te nyonso kozala malamu na kombo na Yesu. OK, merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, restez toujours branchés, restez toujours branchés, restez toujours branchés. Vous aurez donc nyonso ndenge ekolekanela awa. Merci.
oyo nzamba bongisi mpona kocouvrir toboyaki désordre na yo moko tozali awa balobi ke olembongo na ye mpona kopartage douleur me na ye kopesa baréponse na makambo bato balobi te